Petit Nanga Fabregas, pas de problème. Petit Fabregas, dans le problème n'a été. Petit Nanga Fabregas, pas de problème. Dernièrement, votre producteur m'a bien dans la poteau. J'avais besoin numéro à Fabregas pour m'amener à Gabon. On a payé sa numéro. On a passé à Sala à Minen. La présence s'appelle à Minen. Petit on a payé ça avec du concert à Gabon, c'est grave. La République a ministre, et puis le ministre j'ai pas de problème. Koyate la télévision, ou le bac na Fabo. Quel genre de problème? Ah, puis tu as déconné. Tu as 12 bas na classe. Babengani 6, tu as 6 bas na classe. 6 bas na classe, voilà. 6 bas na classe ou bien 6 bas na classe. Tu as 12 bas na classe, babengani 6 bas na classe. Tu as combien na classe? Tu as 6 bas na classe. Ok, 6 bas na classe, 6 bas. Et ça monte mon cher 60 000 $. Botu na ba aigle fali pour pas ma montre. Botu na ka deniless. Rolex ya mo montre Rolex. Na ko longola ngo na pesa yo otala ngo so eza faux ou pas. Puis non otala ngo na. Ah OK, donc ils a 30 000. 30 000, ils a la libo. Supposez que tu avais le même niveau social que lui. Ou que tu avais un plus grand niveau social. C'est valide pour pas. Numéro 2, ce que ça donne. Et quoi j'appelle là? Petit frère. Babisho bito tika mitaka, bo tika ga mitaka. Non, ça de lobi la ba otika ne mama bota oti. C'est yo du soki otika bongo. Bon, ce que c'est ça bien. Le papa botanga, na oza ne mama botanga. Faut ça la pas plaît. Et puis bo panda. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon fait il a ta mabé. Maison Viven. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison Viven. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Salut la famille, c'est bien moi, votre humble servante, la diva Sandrine Bamana. Autrement dit, on va ici là 4h30. Donc vraiment, bienvenue dans notre chaîne Congo Essengo officielle, plus télévision. Donc je suis là avec vous. Et t'as regardé tout le barato plus pour nous faire ba information. Donc informer bino sinon selon ma campagne aussi les rapports d'artistes na bino. Donc voilà. Donc la bino news surtout ba bolingara biso beto la bino na ndemo saranate. Donc bande on va kande zalara fobo s'abonner, bo liker, donc bo commenter ba émission na biso et ça la biso qui toko makasi. Aujourd'hui je suis pas seule dans mon plateau. Donc je suis avec votre artiste préféré, Petit Fally. Petit Fally avec lui, Ndetoko Lobela Marambo Bele solo Marambo ya Stade de Martyr le 29, Toko Lobela Makambu naye, en fait naye, Dengazo ko évolue et Toko Lobela Marambo Bele. Donc avant de commencer avec mon invité, bien sûr, j'aimerais bien de remercier mon boss Clovis Fimpa, pourquoi pas Maman Doris Fimpa, notre mamie. Je dis un grand merci à Yannick Bondongo, veut dire Yannick Bondongo, excusez-moi, vraiment, bababi 4 fois mon bali. 4 fois mon bal là, j'insiste, pourquoi pas, bienvenue Mangwata, mon thème ya Anissa Baote, maman na Blunsing. Je dis un grand merci à Dadie Mondo Kolo Yodi, mon thème ya Karine Bamana, ma grande sœur chérie. Talara yo, nalela fort ya nanga mokodo. Je dis un grand merci à ingénieur Rodrigue Mwanza, pourquoi pas à Francis NKD. Diki Bamana, mon grand frère, TGV toujours. Petit Fally, bonjour. La moule bokone timo toi solo. Mon cœur boit, moi mon simo polo. La vie nanga ne fima solo. Solo. Magle de bougwa ti me pour tomo mon amour. Oh, me geze si moi. Oh, engaye, bo tigangai na fanda. Tomo mon amour. Oh,
Tomomo, on vit la kincha, elle met beaucoup de zigzags comme Petit Fally boni mouvement nayo. Bon, mouvement ça qui n'en peut pas misender, ba kimi. Ah? Ba mise ba kimi ba onyo sati kanga mongo. Na bana ba stress, na ba souci. Ba mise ba kimi ndeni. Ba kimi na ba kongo ba onyo. Par rapport ya ba comportement na yo nde kimi si bango comment? Non, par rapport ya ba olinga musala tengana kendo la musaba na bandako. Poto ya musala, c'est pas bien ngana biso tu to ba jeune, poto pesa na ba poa. Ce qu'on ngana tika kandako na ya kati place bazana wala musaka mioke bo la mukato ke mission, c'est pas bien. Mission na ya ka côté l'idée. C'est ça ndenge ninde bongo ba kei. Na kane na zati, na sandeni na travailler yo mona aigle tabeta kambonda yembaka akomaka azala tout. Actuellement ozo préparer nini? Bon, actuellement, je prépare déjà single moro. Il y a Tozalaki 12 bana classe. Tozalaki 12 bana classe. Babengani si bana classe. Totikali combien na classe? Totikali si bana classe. Tozalaki 12 bana classe. Babengani si bana classe. Totikali combien na classe? Totikali si bana classe. Toke! Si bana classe. Tout. Si bana classe. Voilà. Tozalaki 12 bana classe. Babengani 6. Totikali 6 bana classe. 6 bana classe, voilà. 6 bana classe ou bien 6 bana classe? Tozalaki 12 bana classe. Babengani 6 bana classe. Totikali combien na classe? Totikali 6 bana classe. Toke 6 bana classe. 6 bana. Tok. Mama. Omone alinya bomanga. Na loketo na ye ya balansoire. Si bana classe, batikali bango moko. Si bana classe, batikali bango. Tozalaki 12 bana. Petit Fally, merci beaucoup. Mama. Yedo. Yasule. Chaloupe. Go. Beaucoup la KO. Vraiment, Petit Fally. Propos ya Fabregas pour na aigle et ça l'on dit ton zo kango eza wa yo botinga ata na sumbeli déjà na tika la mona na so la jongi suna buzuba obwa kanga te mona na fulute mona ba kete mona na fulute voilà pardon eza yo botinga ata na sumbeli est-ce obwa kanga parlons ngolo bani Mona zana fulute. Mona zaka mone papa pati. Ata sumbelinga na bilamba. Na longo la kaka. Po eza bosota mona ngai. So jongi suna buzuba. Sikungana sani. Oza mona Olimbisika. D'accord. Donc Nebisio donc makambo ezo leka do ezo sala moment qui to côté Petit Fally. Tant yo ka ba propos wana. Donc ndenge lobi ke mwana soka asumbeli yo alimso do bino bolimbisi na bino bongo mais weja kwa mwana na kati ndako ça subeli azamona fini popa toi qui polémique na tangwa ko ba tuté mwana na kati ndako asumbeli yo ko yo sana polémique yo atuni est-ce que ya azamona fini popa tena peso ka question yo sanini wa mwana ngaka na longola ka boso par rapport ndenge lobi ke mwana na yo soki asubeli wana za yo mwana na yo bota mais kaza mwana na subelinga na longola bilamba na sokola changer sur bilamba et puis ça mwana zongi sur na buzoba yo ça le sur buzoba wana yo sumbelanga sur na sana boka mwana fulute mwana tikala ka mwana Petit Fally innocent Petit Fally innocent bi asombi to moni asombi montre ya 49 000 balles. Et ça qu'on dit Tommy, pardon? Tommy, 60 000 $. Sénateur Ayebi, Guy Londo Ayebi, sénateur Guy Londo Ayebi. Sénateur et son excellence Guy Londo Ayebi, son excellence ministre. Je m'excuse mon vieux Ayebi. Sénateur Paul Tidul Ayebi. Oh, ce que ça combien? Jojo ya tayibi na ba era la misese ba yebi 60 000 $. 60 000 $. Botu na mama ba montre, botu na ba aigle, ba yebi sabino mama montre. Tu na aigle ko so Tommy eza montre ma cher 60 000 $. Botu na ba aigle Fally pour pas mama ba montre. Botu na ka Deniles. Yo na sombeli yo.
passer pétage, karaté pétage bima peinter toujours. Afro pétage. Karaté Zoya, tu sais ma calèche. Je respecte mon vieux. On est ensemble. Bon tourner ma montre. Bon tourner ma montre ma monnaie. Fala so ma montre, ala c'est que na sombi na magasin, alaxi ba facture. Biso to ko sa montre ka nentinga bona alaxi $60,000 mais facture na bosani. Yo na sombi de montre en casse. Pata chelinga leja bien ngai sénateur Paul Tidil na Angola. Jojo Yata era la misses. Passé pe pétage à tchaki moi moké. Pasteur nanga Francis Joël Tatou habite na otika petit nanga to sudeka petit saleka be. Na Giloando na boss David Mangala baki basaki na Joeloko $60,000 Kevin Mataib. Tokena Kevin Mat na victoire wana. Kevin Mata, je te salue. Tu connais la victoire tout $60,000. Ouais, ça Tommy. Et tu vas monter mieux ba la sabia toi na somi boy na magasin ni. Facture ça. Na bossa na zela. Il faut une facture. Na bossa ba na pressé. Na za pressé pour na même pas $60,000 ya solo bien. On a facture na te tiana ngote. Na za pressé. Yango le mo la ya Tommy. Ouais, ça Tommy. Bon tu na ka fali pour ba montre, fala so ba montre ba 1 million. Ba montre ba 900,000. Bon tu na aigle bisabino. Maman montre ça Tommy, aime sola nanga, ça Tommy. Petit Fali. Bon tu na passé pétage. Ouais, ça Tommy. Pété. Et moi la montre bon là ça va tout le monde a ta fatigué. Il y a la beau qui tarose. Ça Tommy. Boni ba tourner à Fali Poupa en Europe. Oui, félicitations à Fali Poupa. Na nyo ça la pour na mboka na biso. Na nyo ça parce que mutu so lingi musa na yo olingi. Et ce comme musu tane za na mai tane za na porter tane za na ki journaliste tane za musique on négligé mais njoka makambo za wana. Desina otala na eza journaliste. Te na na pesi exemple, na pesi exemple idée. Pardon? Nzambe na pesi idée exemple. O pesi nini? Exemple, na pesi ka idée. OK bien te. Yo gozo tala na journaliste. Oui, na petana ngiza musique. Musu petaneza na mai, musu petaneza na porte, musu petaneza kutunga bandako, musu petaneza mituka, musu petaneza kutunga ozobol. Njambe atia mutu na mutu na lolenge na ye na sine, mais Fali Poupa aza mutu alinga musala. Aza leader walinga ki musala na vraiment parce que ko sa musala ba vantité. Bana baliaka wana batanga ka wana mosi na lataka be wana liaka bien famille na biso boye ba entourage ne to jamais pour na musala wana. À cause de la blague. Mais tournons kende sous tes pronoticali. Non, oui, j'attends. Déjà le quoi yebi, déjà connaître que na yebi. Amazon na podium, na ba répétition, au tcha combien na carrière na. Au tcha rien. Mais so ma so bongo mo ki pecha courage au bunda, to tike buiti. Et pour tina baninga ba ikaso, pour nanga azala kanan. Voilà, azala kanan. Mais patience et les kinyos. Okay. Vraiment félicitations à Fali Poupa na nyoso sa na musique na biso. Encourager azo bunda toujours. Voilà, ya ngonja me pa otika été abaloma tseka parce que azo travailler dire pour na mboka na biso. Petit Fali. Voilà. Pourquoi ka olingaka ozano okomano ka Petit Fali? Soit pour olinga ozano peta mususu, Petit Bina Filé, Petit Fabregas, Petit comment il s'appelle Ferregola, pourquoi pas Petit Nosbi? Mais yo poni ozano kaka Petit Fali Poupa. Merci la question na yo. Et ce que tu as kacha zando. Yo zana poussa basket, ngalo zana poussa ketch, okuna zana poussa chemise, okuna zana poussa ya njungu TV, kiti, mutu na mutapuna shwana mais respect na ba vie parce que fala tina bisote ke finga, voilà tina te charge. Et ngapena lobi te ke finga ngala tuni question. Pourquoi pas opponent qui n'ose comme ça petit faire parce que ba rêve na ngeza Fali. Nande barre do bana ko rêver depuis kala bando linga banjimu ne ba pona nini gaga ngayo nga transfera ba benga na numéro moko na yebite soki na bengi na zoka chinois moko soki na lobi alo bonzo zo mtira ganga lobi ho tokosola nini motema pasie moto zalaki obenga papa lelo papa bongwani ya komi tala tonto oyo moto zalaki obenga mama lelo mama bongwani akomi vraiment tala petite oyo mawa mama nalela mama ye ngoya bana chango yo chango est-ce que ça va
nalela bana chango yongo ndoke zaka synonyme maseke na moto te ongo pona zamba banyama pe bazana yango na moto ndoke tali synonyme wezo lukela moninga liwa ndoki ya vinangeza yo mate ndoki ya vinangeza yo kevine moteme comme client te direction lilita oyo klonite ya vinango lembinga susi mokonzi ya mite ya nzoto ya moto atekinga paksi pala na place otikanga ata na nzela ye bato ya mawa bayiba ta koyiba peut-être bakorevise motema epoi osalela mabe yango ekoma konfime yeye mpona bashoke argent na yo chérie et ouais vali poupa vraiment je suis avec Petit Fally. Là, je dis un grand merci à Junior Mobulakani, pourquoi pas à Véro Bolingo, moi, na maman, mon aîné depuis Paris, ma grande sœur, je te salue. Je dis un grand merci à Olivier Mbali, donc Djogo, papa na Gradi depuis Brazzaville, pourquoi pas Fiston Zekete, président, il y a 5 maisons, donc je te salue aussi. Fiston Zekete qui t'arrange, Fiston. Pourquoi pas Platini Lobounou, Patience Lobounou, nouveau marié. Je dis un grand merci à Lucien Zepete, donc Efo Perso. Zepete qui t'arrange. Il y a Yuri Mou, mon frère chéri, je te salue. Petit Fally. Le Petit Fally, donc Batbazo Loba, par rapport à ma campagne qui est dans Mboka et tout. Lelo Petit Fally oza pembeni ya Fally Poupa handicap la merveille. Raconte yo na Fally za rendengeni. Oui, attends moi parce que ça déjà ma question au bateau à poser à bango. Non, je suis là. Expliquer gara bateau balingara yo plus. Bon, raconte Zaraga la vie faut la destin aux la vision. Na biso za na vision te okilwenti. Voilà. Ba biso poto ko pembeni na aigle. Batindika biso babeta biso banegisha biso mais ozo linga kaka musala na yo ozo poseka ozo sala kaka fort ozo sala fort parce que place sur personne na facilité te eza musique eza politique eza la wape eza bal okoya kama ona facilité te olika bandila mobu ya pasi ya bandengi ya histoire pokuta na mutwana ngabula ke sokomika Kinshasa moni Fally mbala moko mais kokoma na koma Kinshasa yoka vraiment yangai yoka moto pona kutana mutu wana voilà c'est ça il était mon lopoe ya Jackie ou bien je salue à ça dans Lobaki que Fally Poupa indaza numéro 1 na RDC disons na kin awa ni numéro 1 na minute autant yoka bloka bon ça qui on dit na minute otaza dia numéro 1 bana 2006 yebisanga njemba Fally pour yoka te et ça qui on dit non et ça la bien soit tu as la moto zo bundela biso na musique na biso tu as la moto zo bundela soit tu es na Nigeria tu joues Wizkid tu es na mboko nini mboko tu joues Burna Boy na mboko tu es na France tu es na pas tu tali tu vas te mettre game tu es na Congo tu joues Fally Poupa parce que total là ça dépend pays na pays moi déjà ceux qui vont faire la publicité ba pays et ba mission ba jouer à Fally c'est quoi après Fally zanani bon après pour na ngana bi Fally yo kolobaka te na tout n'était yo lo bana te numéro 1 yo lo bana te yo lo bana ngana pour na ngana Fally numéro 2 ce que zanani et quoi ça penga Petit Fally Petit Fally numéro 2 yo Petit Fally petit pas bunda qui mérite parce que so ba ba mission na Congo ba 20 petit peu quoi j'appelle 20e aso bunda per jour so ba 20 na Congo petit peu quoi j'appelle 20e et ne va venir ba guest ba travailler bien ba ça bien bien ba Robinho ba bien ba bina filet ba travailler bien ba ça musala kitoko non sibi pas ça musala kitoko makasi les petits Fally pas travailler sous kitoko voilà c'est ça mambo ya bien so ba taille 20e na quoi j'appelle 20 suka mais la joya mais to communauté mais to bunda c'est ça. Parlons de Stade de Martyrs le 29. Mais toujours no concert ngo za annulé, ne ba tonso azolo beza annulé na ebité. Ça vraiment solo bien za lokuta Petit Fally. Omoni na mboka na biso. Ce qui moko me pesi valeur te, on peut pas pesi valeur te. Omona mwasi mosusu
aki osimba kisi na 12 heures po mobali alingi na butu me kisi yango esimbi te osani okenda osimba kisi na 12 heures obi na butu nalinga mobali ya mbongo esimbi te siko osani pesa question wana oki osimba kisi na 12 heures mona mwasi question pesa nga question wana oki osimba kisi na 12 heures yo mona mwasi po obima na mutu ya mbongo me esimbi te pesa nga question Bamsou, et si tu es banni, Bamsou, on a craqué, on a robé la pelle, bon, voilà. C'est ça, pour nani pressé. Pour nani no mié batté. Nzambe apesa kana ngonga na ya lingi. Nzambe apesa kana tana yo alingi. Isate ke yo ebisa ke nzambe pesa nga. Yo sambela ka nzambe sunganga na banjira na ngana kutana mama bete. Biba bete na kutana ba shopte mais. Yo katosola. Fali pour baza grand. Na mboka na biso za grand star. Superstar, grand star, moto asala. Na passé à sala ya minene, na président sape ya minene. Président de la République aye bien. Ba ministre ba et puis ba ministre na ba wario. Ce que ba wario ba pesa président beta na stade. Ba ministre mboka na biso. Ba bite ki ba ministre ba pekisi ye moko ni solo ba tunde ba. Non pesa ka section para annulé, star annulé conseil. Star annulé conseil, fallait pour pas annuler conseil. Parce que aleki na TV, aleki na émission. Te aleki non te pour ba fiche pesa te jusqu'au moment. Ba mise bozonga na mo na suka. So ba zonga. Na fin septembre. Na fin septembre la makambo to ya pepele. Bia so momole ba mbotali kasu, ba Jacari Barabas, ba Ken Piana, ba Tambwe, ba jeunesse Tambwe ba tellement ébélé pour na maman ya marti. Déjà ba mise bozonga ma moto eza pepele. Fallait pour pas beau être martyr. On est déjà concert mon na vie naïe. Attends ça va stade à minele partout à l'écart. Mais concert on est déjà concert mon na vie naïe. À connexion ça ce qui a bêta dans monde 1 million concert on écoute assumi ce qui deuxième concert ou bien premier. À connexion moi tu peux bêta. Prix ça combien? Te na chaka ba prix te on a projet mon mutachaka. Te na tout était plus obligé pour ça quand tu peux goyer ba que dans la minute ba rochata musu $5 toi t'entrée ba $10 et tout. Toye bakaka. Toye baka on a évité. On a évité mais voilà. Mais jusque là tout le monde était ba fiche te. Ba fiche ça non belé, ba fiche ça belé. C'est belé ba cha partout pas. Non ba fiche ça. 4x4 déjà un mois avant. Partout, et ça partout. Ba fiche ça partout. Bana makala ba sali lemba ba sali matete ba sali ma campagne ba sali gombe ba sali mo frère ba sali lemba matete ba sali OK kinkole ba chango ba kimbuta ba osala partout ba wario partout ba tombuki ba bi faut tout ça la ka plein et puis bo panda Petit Fali banane ba vendre nier. Laisse pas nier. Banane. Laisse pas nier. Voilà, ça c'est Petit Fali donc ce que je voulais. Concert il y a le 29 fois là. You pose là. Oui. Ah. Petit Fali moi. Au matin la podium pour yo. Na mata na c'est ça public. Bon na bien oti. Ba invitons invité Zangai. Boyka machine. Bon. Apa ngai bon. Boyka machine. Gez mawe te que je sais ça. À part hier. Concert vient et concert grand frère. Te wana binoti. Badaju baroya. Tout ça pour ça Fali parce que mutatie na stade ya Fali poupe. Voilà. Tata tout e baka ta ba invité baroya te ya. Bon invité za na ngam ta liboso. Voilà. Boye bakaka. Tout ça na Congo. Mikole tikali muke. Ka moi c'est si. Yebo sponsor akon. Tena binoti. Aosa na ba tourner. Donc ba mission ba buka na ba stade mindele buka na partout petanga ozonga matie buka na ba pa na kimia. Mais bato ba lo no ba concert on sala mala mingi eza na ba montage bato esa plainte. Omembogo. Bo totiko ba ke to bo mamboka biso moko ndi ba bomi mboka. Biso mo ndi ba. Totiko lo bandeni. Pour jamais mutu kwa Fali. Ba esa lo kwa ba olobi question ni. Ba lobby na tuni bona lobby batu bazolo ba lobby que
tourner dans ça là play on ça les gens plus c'est ça montage donc ba ko ta ba on mingi te ça montage yango tango bino boya la yo travailler bino boy baluti kana ba montage baluti kana boy mais ya zo ken ya zo soka ba contrat ya zo ko maka grand batute ba biso ta ba kuma bate batu yo poko za mutu ngape mutu viena ngape mutu batuti ya zo travailler ka dire ya zo zo ka ba ballon d'or ba disque d'or ba trophée azo ba super coupe azo ba liga ba ligue des champions ba coupe du monde coupe du roi coupe azo zo nyos bino botika la ga boy ya bino bola yo travailler bo ba notika la ka ba biso bito tika mitaka bo tika ga mitaka ba biso bo ko tika la ka boy ya zo tika boye bana ka bino na bino nga fa ba biso na biso o changa pe na kati yum to bi bato ba lo ba ko chati wa journaliste je sais ba changa ba na ba ko tika mutaka ba commenter ba otuna ka ba commenter ba ima motele ka na ki polémique na lobi kaka ba commenter yo moko tan ba commenter bosko so ba lobi ba yebi ba kaka jou ngo to tika mitaka bo tika ma mitakala ya ma mitakala bo ma bozela ah ouais Kenya parlons de bloquer tous les jaloux. Tout le monde est brûlé. Allez, pépa, oka pépa, allez, aigle. Allons-y, on est même comme voyons, vrai, ils sont là-bas, on est trompé, bah comme ils arrivent pas, côté on te bloque, tous les jaloux te bloquent, ton numéro te bloque, y'a la paix, on n'est pas les hypocrites, on n'est pas les pas discours. On n'est pas bandoka gentil, on n'est pas les patou pas. Y'a la paix. Bologue, Kevin et Mata copie à Moutouté. Y'a Edo copie à Moutouté. Agazul et Sima copie à Moutouté. Y'a Gazul. Hokamimi Tike va copie à Moutouté. Ika de Young copie à Moutouté. Jessica Moutipa y copie à Moutouté. Bawaria Poutou copie à Moutouté. Vas-y, président. Et tout Samuel, fils, Mara Madrid, Ara Madrid, Kalajui, Benzema, Tika, Titi, l'autre là, copia Moutouté, femme d'affaires, copia Moutouté, Tita, Patika, Tiki, alors les DJ, ça c'est pour vous, je t'entends, tout. Da tara da ta ka da ta ta tara ka da setu matu kazu ke de mero de mambo mango ya bari ayo ba ja mambo mango amoro gura gono ko na mama yo gyogo tok baba ni ngoya nana ke chope pasanga omoni bo bengo pasanga ya bali pup pasanga komoni bo bengo pasanga ya bali pup ituka ya mama mafan mapango ya mama mafan mafaya ya mama mafan mapango ya papa ne batera pa yo kaka biyo yo kate ozaka na vise papa na tout le monde est bon. Allons-y, on n'est pas devant comme voilà, vrai, ils sont là-bas, on est trompé, pas comme quand ils arrivent pas, côté te bloque, tous les jaloux te bloquent, ton numéro te bloque, on n'est pas les pas discours, on n'est pas bande gentil, on n'est pas les partout, y'a la paix, bloqué, kita na seko bolokang angamo pardon batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison vivante a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison vivante bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays
Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Vraiment, bravo, petit Fally. Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas, mot de la fin, non, par rapport à l'émission, elle est le petit Fally. Franck Stemai. Maman, Jean. Franck Stemai de Paris. Maman Rosanna Londres. Maman Sociale. Et puis, na Bossanité. Maman Binta Morena. Franck Stemai. Dadi Lotari Maboko Pété. Indie Solution. Na Bossanité. Jean-Marie Lukula, c'est des ma poison casséré comme boss. Petit Fally au répétateur. Aboubakar Liondo. Na Bossanité. Jean-Louis Koufi. Massas na Maboko. Jean-Louis Maître Mboma. Na Bossanité. Boss Julien. On est Vita. Au boss. Ndeko ya ba diamant à Londres. Maman Mouzou. Maman Rosa Mouzou na Londres. Voilà, Maman Rosa Mouzou na Londres. Na Bossanité. ML Boutique chez Lenate. ML Boutique chez Lenate. Poto na poto Maman Sociale. Na Bossanité. GM Fashion à Londres. GM. Aspiré de mon elaka. Merci beaucoup, petit Fally. La Bossanité. Bossi Simo Ikanga. David Imanga Maman Fanny. Bossi Jojo Yata. Yata qui tokos. Ira la misses. Je te salue aussi. La Bossanité. Toujours na papa nanga sénateur. Paulo Tidilou, toujours sénateur. Merci beaucoup, petit Fally. On peut savoir jour à programme place au répétaka. Beau sabé d'achu pas trop beau gosse. Na répétaka tout na kendaka musu aller retour na zone. Na répétaka na tour. Ba mise ba kiminga na ba Congo. Mi ba na zaki na bango. Oui, ce qu'on a mis aux répété, c'est ça. Ok, petit Fally, merci beaucoup d'être là, vraiment. Merci pour accepter l'invitation na biso vraiment et ça les biso qui to comme makasi merci na ba enyo so vraiment bazwa ki li bako kolanda biso kande to lo bara vraiment bon continuer ko s'abonner na chaîne na biso Congo Esengo officiel plus télévision bon mobuto to ça ba stade à mindele Fally Ipupa sko ana mboka na ba ni carrière awa au ça la plein mais félicitations na ba place au saliba na mboka toujours petit Fally. La macasse c'est quoi? La macasse c'est guitare c'est? La macasse c'est? Voilà, là c'était petit Fally, donc je dis un grand merci. Nabino Nyon sont vraiment bolingarabi, so biso beto lingarabi dans ma casse, c'est vraiment un grand merci à RJ Oulabila, pourquoi pas Andy Oulabila, notre pasteur, Baby Ayembe, Evril Ayembe, je vous dis un grand merci, pourquoi pas Belle Zui, la naturelle, Andy Zui, je te salue, mignon garçon, pourquoi pas à Benny Locasso, moi ça pembe, je te salue. Benny Locasso, on a profité, moi ça pembe qui t'encore. Naebisio, Benny Locasso, je te salue, ma chérie. Voilà. Zazingo ma qui Naebisio, Pitu Mansio, donc derrière la caméra, je dis un grand merci à John Gwaka, garçon propre. Donc, Linda Stone, moi ça pembe, mon thème à Marie, Linda Stone. Alela Libanga Mabe. Naebisio. Et ça l'est bien. Linda Stone, je te salue. Vraiment. Na Fifi Juna. Naebisio. Moi ça pembe. Donc Hollande na Paris. Voilà. Là je dis un grand merci à Ridi Bonteke, l'homme géant. Autrement dit Dadina Bango. Voilà. Binonyo sont vraiment bolingarabi, biso to lingarabi makasi. Je dis un grand merci à Ngouli Bouli. Je dis un grand merci à Ngouli. Donc là je te dis un grand merci. Pourquoi pas à notre mamie, Maman Doris Fimpa, Maman Yabana, je te salue vraiment, maman. Merci beaucoup et au revoir. Adi Londolé, héritier Poma, Piro Lebla, Bobo Bokole, na Bossanité. Congo Solo.